Alléluia Hosanna Yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema soki mokumba yali ayobi tete mama tata mosi jemi wana ngai moto na ti yango koni yali akokosa wana. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes sûr ceux qui n'ont pas qui aventurier na quoi qu'on y a dans famille na bino na ça non première pas kutungai bidoka ba product wana nalinga kangote ifaye ninga yaki bonde bosai makambo kaka la pite wana yo bali mosi na mais là on s'est préparé si quoi comme na jemi boye jemi kaka ninga wana ta comme mama mari yale ela ko wana ye wana koti yale tije atu jemi mais attends yo ne mto expliquer nganga na kokamwa donc mon sac na jemi na yote na yebi mwana na bino te na loba yango combien de fois siko miro mosane ni yemi aja ko be tata ya bano ya kufa yale akufa bongo atika bana libeta te batwa mibale mususu batia bango ba jemi omo kumbali bako pesa ngai bwe papa ngene ibika mwana kana ngai na jemi ari jemi nayo bona kana kisiki nakuta nayo soko bite jemi wana yali yo makamo ngene ngeki na sala yo valable pesi ko nengo ko baboye mama bode se vanga pasi o kindumba salite we nenge papa na kei pona ko motema na ngai senga sok moni mo senga yo to na kei mpo makambolo bio no ke na ibite ah 20 millions au fitata ata ba jemi si moi na yo pisi kaka moi pa na boya liteli makambo ambongo mbongo ke ba boya kati ko boya ko chana moi kata en tout cas na ko di misanga mpo ndenge na kangeli yo na iba kitete ya hije ni no aboya ka ke mbongo te Maman, oui. Bon, on a tiré la chambre dans la maison. La côte kuna te bana la mki. C'est ba yibiye. C'est que baba la do ba. Bon on combien? Oui. Bon on a combien? Bon on a combien? Le fait passer une fête, c'est un bon inventaire, $720. Eh ba yibi bon. Ba yibi bon. Bon yo yakina bon, pesa ngala bombe lote. Na bisa ko tumbo la kana. Popine, pourquoi kaka il faut le baké ba yibi? Popine, ndako na biso na tumwa libulu. Lukana bibi, lukana bibi tamko chaki place mususu. $720. Nana yiba ba yibi. Ça de trop, si kuna ndako na biso moko. Na bisa ko tumbo la libulu kundaka mbongo na yo. Oyo karate. Na ke na musane sa bango ke no, ba yibi mbongo. Ba yibi mbongo na mundako tukomela ba miyibi ah papa le kaela bana na batata mo ba yibi. Ba koma ofunga ba valise ba yiba ba mbongo. Ke o sa ba bongo. Donc na ke bisa na musane ke no ba yibi mbongo. Yesa bango ba papa le kaela batata mo ba miyibi ba mo ba mbongo. Yesa ba bongo. Oh tala yaka na asma yaka. Yaka. Tala pesa mbongo zui. Surtout yef mo zomola muyibi. Pesa mbongo zui na kata chambre kuna. Ngana zumbongo no. Attends, ici. Ba muzo ya kwa. Mbongo za na kata chambre. Ya. Eza mbongo na yete. Soki to déplacer ki to za bandeko to za famille. Maman. Zongi sako ya musala. Maman sikuna mone kiti kiwa. Oui. C'est vrai. Nzembo aurait dit à Missi à Lubaka. Question qu'on lui a tondité. Comme Galibala. Vous êtes deuxième fois, on a le même problème. Ce n'est pas normal. C'est comme si dans la chance, il y a basité. Ah. Voilà. On comprend depuis les pauvres familles ça qui va. Qu'il n'y a pas.
Ok, on sait pas. Ce qui est problème, c'est va c'est quoi? Dans la zone de la chance à basiter, mais tu vis déjà vers vos sacs. Est-ce que vous avez humilié? Vous avez humilié. Et pas nani, na banane. Mais franchement. Attends, tu es humilié et pas nani. Et pas nani, na banane. C'est comprendre. Bon sang. Bon sang. Libani. Quand tu avais parlé que on est pas pour ça qui est tu as été entre les balais, mais ça qui m'a ça. Oui, dit. Ngana Gira. Je me rappelle bien. Et je l'avais dit, Moningaï, na opé sama sanga pa na bino, et ça nango juste près d'autre. Mais, na ko salela oyo Bible et loba, na ko découvrir yoti na nuit des noces. C'est ça, ouais. Mais non, attends. C'est comme dans les premières années, pour ça, t'as comme Moninga. Non, mais ça, t'as comme Moninga. Mais il y a des paroles de Dieu. Déjà devant famille à Moussatou, au premier temps, Okoye banzoto ya mwana bango jusqu'à ce que vous balaye. Quel amour tina souka? Pour la noter que peut-être c'est que Moussa Tazo biso qui bon de gauche à droite. Non, bien ça mobali. Moussa toi Nazim. Voilà. Mais pourquoi tu as fait ça? God. Attends. Est-ce que bien la famille combattre pas aventurier? Et même, je sais que ces jours-là... Non, voilà, s'il te plaît. Yo vraiment comment on va y baka yo. Yo ça y va mna la caleçon. Yo mna le tanga na muki mo y ba caleçon na ngai. Qu'est-ce que comme ça na mwana? Ouais nina. Caleçon na nina mo yo kokaye. Hôtel tene na soni. Aba luka na hôtel na. Caleçon na na kuna. Important. Et pourtant on compte ça ba caleçon na kai. Kuna. Tama mbalo ba yusika yimbi ba mo. Na indika monene na nomuchika kuna na yoka kalecho pantola jene ba komo kanga biso milibia bala ki ba yebi bon ba yebi 722 ba kangi mutu muyibi te mbongo mama bitika mbongo na kilo popine ya musanda popine do petiso eloko nini ya manoga ko yibe yawa check cha 20 ndelo logo ko yibe musanda ngo on a vu 720 $500 na Milo, okomishe bana bakanga bisho me yiba. Ngai shoke na lobi bana ba yiba na ndako yo. Na ko tinda bango ba yiba nde ba monta. 720. Yeye kamadi na yo. Pardon à moi non c'est pardon à Ebisao na otala bino mingi na ndako na otala bino na kimo yibe ko famila ona ndako bana boya bino ko nyosoka kobunga patina lo bana lo bate moninga na yo comme si na ngana kamadi na hote ngana kamadi na hote pati bala suka na milo obiki oyore patina ko betanga patina omoni ko betanga bala yo na condition ko betanga yanga titsena tuno ko betanga bala yo yakala kola mwana na yo yakala kola pili keyo ne bandeli pili tous tango tika tango ale ya kulinga ntoto tika nano balanga kala yo mtozo banga na yo mila na basanga bomoni na yo na kola kisayo mtozo le pa mama ya anda ngai ko bimiso no pika mbongo ya anda ngai tres pati yo bora maso mwana bano so beta ko tanga na ko mangai zemi ekoti ya mwana mosato ali na zemi ezanga tata mama ebite voilà ya mibale voilà Pona ebisa yo. Poka nsi toyeba kate. Okola sanga ite yo bota bana. Yo.
lama wana kobela bana na ngai mivie lame moibia bainite na batelefone ya bato yo wana te Pati, jala mutema kokito. ya misato oyo bula wayo ta plate ngai na segero ko Shuke lokola bana popia yo moko ndenge ari wana irresponsable atikale na mbongo mtoki moneno bomela ngai yaya na ngai mina moni biso aye tobala yo na mbongo tokolakisa ote tobala yo na mbongo yo moto na olelo awa te beta beta mino Pati oya kotikala awa kwa ali mwana leta kufi leta kufi eloko na yaka tikala no nani ngana te na yako senga yo Pati kota na ndako si kama na dina ba okolala wote dona bei jojo bi na kona ko bakali utasimba biloko na ngakuna utakota na chambre na ngakuna Milo utakota na chambre utakota de kwa simba biloko na ngakuna oyaki na komba kimbwala ana tali ke moi shina yako kamata yana komo malongate oyaki na kombo te komba kimbwala Chavo milolo bimi pashi yo koma mimi koma bali yo tikala yo yale mwana yo ne mabena yo kaka oya ko finga ye mutema likolo la baki yala mutema ko kita o finga ye na kimia tika bilobela boy yo pe bana manani osiko bila kono tika kuna ba mijanga na ba nino est-ce que vous s'il te plaît, il ne faut pas crier. C'est ça, abaisse-toi d'abord. Valable, attends d'abord, écoute-moi, ok? Écoute-moi. S'il vous plaît. Je vais te dire ceci, ok. Donc tu n'avais pas dit, ne mutaye koye bisanga que Mosantu azana zemi akanisi yanga pendant que ngana yebi Mosantu te. Si que peut-être non, c'est là. Soit mon ngana lobina yo oza étonné. Quand insister, c'est comme si on condamné nga. Donc tu n'avais ayebi singa que Mosantu azana zemi pendant que nga si le lona yebi Mosantu te. Voilà possible. Il a dit que aux mère à nous tu partages un secret, il y a des solidaires. Tu es sire et de Dieu qui nous tient comme on a dit. Alvin, mon indenga na za. Na loba yango que toutes ces histoires là après nuit des noces. Na fera plus temps nanga na musala. Église. Tu ne peux pas imaginer. Bah promesse oyo bah tu vas pesa ibiso. D'abord pour ton information. Après mariage, Papa Guilain Nsinzo, na Cape Town, en Afrique du Sud, Alobaki, après votre nuit de noces, Bino, Oya, pour passer un mois. Ah ouais. Pourquoi? Parce que na solo là na Papa Guilain, na loba na yé vérité kenga. Na koki jamais koyeba nzoto ya Mosantu tout ça pour autant là si ça m'a ramené sur la famille na yango est motivé que après l'étape nyonso ya libala à se porter garant à ça la yango et rozala une façon à encourager peut bande comme isusu que basa ka effort avant ya koyeba moi si il faut n'en honorer. Attends mais je ne suis pas malade. Je me dépose sur la continue. Tu as déjà le temps de voir la besoin. Parce qu'à ce moment-là, on a rejeté l'appel naïe. Je ne pense pas que tante naïe a conseillé conseiller ma camoupa. C'est là. Oh, il y a plus de sérieux. Chaque fois, moi, que tu es ou non, je suis à l'église. Papa Alvin, dans la chaîne, il y a 21 jours. Papa Alvin, sur le CC 21 jours, on a 45 jours. C'est ça. C'est ce que je veux faire. Ouais, Mosantu. S'il te plaît, Nazan a besoin de Koyo Kayote. Ok? Oui, na mona qui m'appelle Nayo, Nazan a besoin. Yango Yokanga. Mon nengo ça va partir ya lelo. Na vie Nayo.
omoni mbongo nga na bima na famille na bino mpona osala prédote nakabeli bino yango. Et j'ai compris une chose, que yo ozalaki kosala semblant ya kozala une fille sérieuse parce que papa na yo Alain azalaki en vue. Ozeli akufa po yo osala n'importe quoi. Bosana nga na vie na yo komeka kotia lokolo epa na ngai te. Na nzela sa lokola nga nazali étranger mpona bomela yo famille mobimba et que nazaka rechercher na vie na yo yo lukisa ngai donc on a décidé mais coupé on a décidé mais la copo ya copa famille hein y a un héritage donc koko na biso ou aboti papa wa donc kokolo na biso cop na liboso ça na vie ya copa verni. Est-ce que donc quand na ndo ça la bien té non ça bien té non na bandité oui moni mona bano sama manzaka olala pungi awasalo kitoko za na idée ne mekana ngala o mekate mère ngala o sala ni comprendre biso na famille na biso okozo no kisi ya mbongo ozo mbongo ti mais so zuka kisi ya chamu tu verni oh koko na biso na biso aye mutanda sa o manzaka mobutu makola mobutu o nini ye mutanda o sala papa sala kaka mais oyo kasango o luka ni na téléphone nga comprendre so ndeti o moneti nzaka o asuka o na o chango verni moko babenga ngo pentabois o mona manzaka nyoso yevando piano pentabois tineli pousa na tiba o baba ba o pentabois au clip moi ni minejo bi mikolo ya on na it ni États-Unis ba betake ba pentabois ba nini ba tineli pousa na te ba permanent pousa na te donc oyo sko ba lembola kesko ilo mo boy akota sil yango na salo so na sisi ana otaki sil bon papa ça manzaka mako ok merci mais o ana cha sko na la niso moi soupape mo boy place po pesa sko ya kilax presse a bomba ano beli donc la li punya ba beli et puis mais conseil na pesu ko mikola ta sapati papa limbi sana ezani niko non nous kaneni na ko ta présidence on a dit pas travers yo ma relation ça la ka présidence en côté la ngona nzoto nanga et à travers yo te mère mutabonga kana simamu ngako ko na biso asaka mobutu na beti lawo o sepe la mère comprendre o sepe la ya banda banda ki olobi ebele na makamususu ya age na ote me manzaka nano salite na bandi na Sko kalana po bandozela ni ngani na pesa lengi na pesa somo yeloko na ngana sa monde to somba kisi na pharmacie ba koma notice neni no mela neni faut respecter neni faut garder neni ngasala papa non on y parti on a liméré dans la siko cap qui on a pour la bandi siko mais ali ngana sala pina musala na droitière na ligne na donc conviction ya musala on a joué ouais siki on a joué tu bandeko na papa biso atalanga place na limé ai bisinga soko zaki na époque ya Lumumba papa limbi sana mama papa limbi sana Ai mama na wewe sasa kabisa kwa na karakter unangai erombe amosi kioka pena biso ba to bina kama butu ya ba butu mama mama ba tema ka boso ana de biso mama binango Bey, maman que. Garde quand on a bien botika kengela bino mangal. Bey. Mutabungi shaka wa monta. Oya mo bali pambo bungi shashe tavent. Shoke ngai yo na ko bungi sha monta. Okay. Comme on est chez quelqu'un, la patron. T'as le téléphone, t'as na yo ya la go shalela. On lui carte mais moi. Moi bien moko. Lama. Biso na bino lance. Bengani mama na bino konda ko yari ya na biso are. Tikaria wa biso to kukunja wa bengani epo na nini epi bo benganela nini ana ndako na bo benganela nini bona tata bino akufa kana ye pamba akufe etikali ya biso apesha ndako banda yala na bomo yaya ndako yayo aya kotonga bakite yayo oyoke atikela nganyoto yaya ndako yayo bakite yayo Tokei ko mama. Yo mo yana change bien yali bima Québec. On a pas ça discuter la binoté. On va pas ça au soir la binoté. Ah bon allez-vous-en. Poli. Beaucoup de biso qui Poli.
Maman n'a vu notre gay. Vas-y, portez à ma gagne. On peut savoir qui t'était là qui va gêner sur la macasse. Sunga ngai. Nasa mwana. Pesa nga qui t'était ibonga na fanda ko. Isunga bwena ko kati. Papa yo quand ça la vernis. Quand on a ngona beaucoup de la femme. Est-ce que yo pendant les aboza muto pendant message vie. Au moins la vernis jamais ko ka chez nous passe. Et na vendre na position mari. Panga ya te bonga to tabourer na fanda. Non, on peut. Merci beaucoup. Tchamo pour nous. Tchamo pour nous. Ok, tantinga kipo. Yaya, okikunde nyata yomuko. So yebaki okeko, kwani oyebisa nga te kasi na peso mbongo sala ngata wenze ko yaya. Ata yomuko. Ono kona bino walia te vraiment. Tantine, on a déjà na retard. Yaya, ta banda ero yaki wana. So yebaki nga yebiki obima no te vraiment. Mais lelo na zena ko donc na ebek na za ko. Il y a un monde qui n'a passé temps à comme ça, et un monde qui n'a eu le bien à il y a un monde qui a vraiment Tanti Lucas aussi, il y a ta boule, il faut 21 RDS et tout ça. Aussi, il y a ta boule, il faut 21 non. Ça non. À tout à l'heure. Bato wina ma famille bazanga te mais ngala cuisine biso mo bulo papa oyaki pona osala nga manzaka na omona pe loko osala nga te non c'est bon tika na oya zana peso mo poza droit na yo na sina benga ki oya obeteli nga lisolo koko na bino nda bando sala mobutu manzaka obeteli nga na tango ya ba jeunesse na tango ba soki ya banani ya ba Abraham. Au changer combien de fois? Au vendre ma bé, au yé comme ma bé, au bandi ma bé. Nous sommes à faire notre chave. Zana pe son bon. Est-ce que Momo? Maman ya diaspora, boss adhéré na conseil local à Bisso. Conseil, tous nos services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Igeta. Okomika kotelema kosola na bana mibali. Yo ebite na tango apasi nde mutu akoma conscient. Il faut conscience ne ça la poupine. Bana na mibali ba okabela nga 500, kabela nga 1000 francs. Bakozoka likwa bisenga senga. Okomi n'importe bobimi bovandi na libanda botie bakiti. Pona nini? Ozoluka nani? Ozozela nini? Ozozela mbule beta bongo kima obi ozozela basoda ba yabo okima mba. Moi c'est fois na personnalité. Moi c'est fois yeba place ni to wuti, place ni to zokende. Okoko mitika boite, okika makelele. Hey! Pona nini? Nalingi yango te. Mbongo tozali na ngonyoso yango ekomi na suka. La téléphone toteki. Moi ba bijou to bimaki na ngonyoso toteki. Tozali so na mbongo te. Ngaki mbongo muke tikali. Omeka koteka. Po soki to liango ka esili, to koma kwa kosenga na nzela. Mokili ya kaka na batu kaka soki boza na mbongo ba ya kotala bino. Soki boane eloko te mutu pa ko ya te. Po soka ya kozwa nini. Banda na bota mata galeta pambo na yebi ne basala ngo na yebi te na koteka ni kende gambela popine mona baninga musuba zo sangisa saki moko tamsu ya manga saki moko ya malala mama no banda ngundi na utilima wapi na balukine boka bolongo bakukosa kosa ote ni bandeleza la passe ko mesala ka c'est la biso fufu so fumbo anela la elobiana sala tolianga déjà na komboka vertige Então, o que fazer? Então, mas é bom. Ndombe te mon cher. Yo ramat, chungu ramat.
Ndombe. Ndombe. Mon ami de l'école. Oui. Ah, mon frère. Calafo, mon cher. Calamabi. Nini quoi? Oui, ça va. Oh, mais apparemment ça va, t'es? Non, ça va, mon frère. Ça va. Ninga na ebe bagaza ba famille na bino nga na ebe ke mko nakuta na shuna kuta tam suma libene mo impolo mo mystique. Ah. Yeah. Solo moko ya moi passe. Biso ya moi passe solo. Hein? Yeah, le tindi no tambola boui. Le tindi sika moko. Oh. On est là se retrouver na ebi côté. Yeah, attends. Le kana ko expliquer na mki na ko comprendre. Yeah, okoma na wapi? Bokoma wapi yo juste famille, ba grande sœur wana nyonso papa. Quand biso ayi mo wande fa pembe. Bon, ngai na grande sœur mo santu, tuza boina Bibo. La Bibo. Maman na ya famille na bino bokoma na Bibo. Ah oui, bon. Ya tika bêtise quoi. Après le papa. Ah bon? Papa Koufa. Koufa déjà. Ah bon? Oui, papa Koufa donc ça fait déjà quelques années. Aneni. Il y a déjà quelques années passées. Ah, il y a mes condoléances. Beaucoup ma on a mon sang tout au monde. Au ser na biso a bono wana kitoko boy. Andolo baba français na ko ko mpepe bi moi. Do yende tozana ye. Donc popina mamande place bakinda ti lelo. Au fait non lukana me ko comprendre mon que so na me ko comprendre. C'est-à-dire que famille ya papa babutola bino nyonso. Papa do bazwa nyonso. Donc opena yo yeba ki biso. Batikela biso eloko ti do biso do badimisa biso na ndako kande to lata. Ah, ba famille na biso ba congolais. La réalité ça moi belé. Na la kutana na réalité oyo na 97 na tra afdel. Donc papa Koufi même cause na la famille botola biso nyonso ndo monaki nga na survivant mon quête bastant yo soutenir nga ofutela nga ya mwanchi par rapport et après na tamoro boina yo vivre na fondation Elikia. Fondation moi eza fondation Elikia na olaksa yo omona kuna ba ki para ba personne handicap. Enfants handicapés, dans un bango, bah, ça bango, bah, métier, ou à ibotanga te, bah, bandi on alphabétisation, bah, côté bah, classe, nyonso, bah, pêcher on a métier, de façon que bah, comme utile. Donc, on a bien biso pe borfelin, nous appelons na katia fondation na Isika. Donc, néomonique, bah, suis ça inga moi diplôme na fondation Elikia. Ah bon? Et nga na un diplôme d'état, na taille que bah classe, na nga souci bon, on a famille, na taille que noté, né na comment na mon vernis. Comment ça vernis? On a commencé à couper vernis makasi. Ce qu'on a part né aux anassières mon santou au sani. Bien non c'est l'hôtel Mikolo. Taka na ya mon santou, atika na zemi, donc moi makamu et comment qui a pour le donc avant de voir papa et tika biso vraiment va poursuivre bien. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché de Jésus, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, avec cela leur serve de témoignage. Amen. Tendre Père, à présent, je suis ton serviteur. Je suis celui qui attend clairement la voix du Saint-Esprit. Je ne suis conduit par l'Esprit de Dieu, ni par un bâton, ni par un morceau de bois. Aucun malheur ne nous arrive et aucun fléau ne s'approche de notre maison. Je suis sans souci, car je décharge tous mes soucis sur Jésus et Jésus prend soin de moi. Je suis participant de sa nature divine. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je suis dans l'abondance. Je monte, je règne en roi. Si l'ennemi m'attaque par un chemin, il fuira par cet chemin. Quand Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai jamais atteint. Même si l'Esprit de l'Éternel me vient, l'Esprit de me mettra en fuite. Toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça va, papa? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi, ça va? Super bien, chef. Amen.
J'aime quand tu dis super bien. J'espère qu'elle a dérangé. Pas du tout. Je voulais te parler un peu. Ah, comme ça, on va se mettre là-bas. Allez. Allez. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Dans mon tournoi Liboso, Nenga va répondre que je vais bien. Je suis très bien. Avec Jésus, ça va. Amen. Ça, je le sais. Amen. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Vraiment, je parle de ça à tout moment. Et comme il faut effectuer là, comme on a vraiment passé, et comme on peut être là, et comme on charge là, est-ce que tu crois vraiment que vous êtes à l'aise, vous êtes heureux, il y a qu'au fan d'abord, sans moi là? Maman pasteur, oui, cher. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous a permis à ce que nous nous marions et ce Dieu-là a besoin que nous ayons des enfants. Je ne peux pas limiter Dieu parce que c'est lui qui donne les enfants. Dieu est miséricordieux. Et j'ai déjà prié. Tu as dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. J'ai fait ça, Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je l'ai fait, Seigneur. Tout ce que j'ai besoin, c'est sans les enfants. J'ai déjà prié. Et maintenant, Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais ce qui nous arrive, c'est Satan qui veut mettre en toi des doutes. Non, je n'ai pas de doutes, mais chérie, Dieu a dit, de temps, mon cœur. Oui, le temps dépend de Dieu. Le temps dépend de Dieu. Ce n'est pas ce que nous depuis tout le monde a fait ici. Ta maman n'a pas mal Yaya, moi mobile, comprends? Mobile, mon boulot ta continue. Victoire est certaine. Comprends? La lutte continue, la victoire est certaine. Anoko, babitumba msusu, babitumba moto, tu as un tiroir, l'obinde to bunango. Mon cher Kobuka na to anoko. C'est pas intéressé au côté na cop, ça la cop mon na ici. Tout ça cop. Là non survivre na moi. Tout ça cop. Na bi kona banzalo na banini. Tout le ka to vendre na place mon kona na ndoki ndi a na tika mbongo ya vernis, place mon ba livra biso ba produit ba dissolvant na banini. Ni na ndoki na tika mbongo mais ko essaye boy. Ngana to vendre na mali wa mona lia moi trop. Kana vino la ndika. Tokotana ko pesa ta moi nirance bakana moni yo ko na spek kitia yo aka boga ko leka biso tuna kitoko ta mo kim te wana nzambe mo ebinde na te nzamba ebia ya esimbe solo lo comprendre za mobali ya ko za na ba regret tout te ko mutu na yo sunga nga fonga pina sunga yo comprendre to kebu comprendre ya chesi na selo ko ati Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Si les enfants sont une bénédiction, Dieu nous les donnera, et nombreux même. Chérie, aie confiance à Dieu. Nous continuons à chercher les enfants. Dieu nous donnera. Moi, je n'ai pas peur. Les ténèbres, Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est la présence des Égyptiens dans notre vie. Mais la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des Seigneurs? Dites Amen. Amen, chérie. Amen. Si avoir des enfants était une promesse que Dieu nous a faite, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Des fois, je me demande parce que
À l'hôpital, on nous a dit que... On n'a pas de problème. Nous sommes compatibles. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ce que Dieu sait. Ce qui nous est révélé est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. C'est la Bible qui nous dit ça, ma chérie. Ça va? Continue à prier. Je t'aime. Mama loboko. Busuyu, ubando kanisa kabo. Ils ont déjà vu autour de nous. Vite au menu, maman n'a pas place à zana habité. Les qui n'ont moi c'est si kazana habité. Non là mon kanga moko na habité, non que bota leona lobby. Ce qu'on y a sans tina vie n'a eza wapi. Musala yango wana depuis makambo mbongo ani bunga balongolo na musala. Eza kabwe o vini ipsanga. Na bukanisa te na banda robina na zana esengo. Non, vous avez raison. Il y a solo mais amina ngana to banda otanga na ye. Bon, vie ayebenga na ba vie moto zaki na ngoli buso na mekimo moke ko relater histoire tina stage otokomi ye asala ne verni. Nde a proposenga soki moye kozala na kinda na ye et na JGP bon tout bandoki na biso na ye vie eta oza nango ti zemi bandokusa naka na ba caprice nango ya kolia makambo ebele ngana kindaka le fils ke mo moki wana na ya kana pesa o et puis eloko penza na ngana pesa ya mosantu papa wana na mona kiyo na boso na ya porte wana pardon s'il vous plaît to kufa nzala to liate to nini oyo kokomela biso leki nanga verni butu sani na place na fanda akabelenga kutu mwa 1000 francs place na futu na transport na baki biso ko sombe na ngota kwanga uli simba to supporter kan nzambe mo mtu ayebi. Bonjour maman. Ah, que Dieu soit loué. Naluki manga mingi nzelo na moya ngote. Toti prière na liango pona. Combien? Oh 500 papa, oh 300. 500 300. C'est là 1000 francs. Okay. Tu peux ne pas au katango hein. Pour moi c'est un manga expert nango. Carrément, on a quoi on dit que je me remporte kamanga. Ah, vas-y na puna. Moi je n'azui un comme fief nanga manga. D'accord? Allez, bonjour. Bon reste de la journée hein. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman, il y a Moya musambila. Ai, pia kwa nini bakosambila na atiba tupwa bao. Aussi sans vitamine. Pia kila kusaa kalizi mwana. Hivi ile tema. Akulia tena kwa. Mkomo ya Mana kutuboka kutora mipete. Ndio pondo mmoja bacha mkomo. Kwa bana mkolo wana adia akulia kwa ako kabla kwa show. Sasa mkolo kana. Mbona mkolo mmoja hivi? Hizo kitoko te bei mtoto aza poso yote botika vanda bonyo kwa mapwani mama yeye kama kuna na ben mama fuko zo kuna kwa futa pe hata msuri de zade fa oge osomba mu bongo le pala na kinga ngama shi bala makin pon ngatembi siku ali akite pon bongo na ni wala mama fuki leki yo kwa kabila ko azima cha ikete keba na yo mama mwana kwa na yo saka kudu wana na ko mona ngote mama kimo bani yo wana oh bwana na wapi hadi luku zapi na sike zangu obi yanga tete
Nyanga tizuka makambo na maboko. Reti. Ndani kasi. Meli ade. Ani a raison Tony a dit. Asimaki. Je Maria comédie moi. Ah. Maman. Maman que t'as encore belle tête. Bon yo be. So na belle kasi que zemi. Asibiri no merite. Era ko yo ko bela na yo te bilo ko tu e ko mabe. Bilo ko tu mabe. Chérie, est-ce que c'est vraiment normal? Hein? Nazo Malanda, je ne trouve pas à manger. Et la raison que tu me donnes, parce que ma nièce n'a pas voulu préparer. Est-ce qu'il n'y a pas la nièce? N'a pas la qui? Dis-moi. Hein, maman? Pourquoi tu fais introduire Satan dans ma communion, ou même pas à un important vous allez thé? Hein? Eh bien, toi, qu'est-ce que je veux faire? Jésus-Christ. Ah! Donc, toi, tu as pris les luxe qu'il est dans le restaurant? Avec l'argent qu'il a ticket qu'il est dans le restaurant, je peine puisque ma nièce il n'a pas préparé. Ah, que Dieu soit loué. Merci. D'accord. D'accord. Nalia Manga, Nalala. Je sais ce que je vais faire. Merci. Quand tu as quoi qui gêne ya maman qui n'a pas côté ah na bana basi ti a contrôler bango te a te mono e boni ko sa ne be ko wera te ya wala ndela kabino na ndela bango quand on pinga ngai bongo so ngana ndela bango so yo zate c'est autrement mais aux amis maman so yé ko problème ne zali ko ngana buzo ba bia ya bango ko ko ba ya na dai ko nini wana il faut kamata bango ko ba re ko ndela ka bango mwana ya tuba jemi a boti yo alo ben pembeni wani yo soko lambisi biloko no sombi biloko no pona lia osukisanga kana maluka esalaka kemba oyo so bota ekoki kosakana ngai te na biso ka ndenge wana ko ya mbalo na kopimisa yango na monoko boni bulu usaka basi yo boya ka biloko yo ali amajaji maja yo na biloko babite eri mabe yo ria yo kitoko siko yo ba ko kuma ko boya biloko ngela changer na ko tara siko biso nganga ngai pa ni mama be Oh, tonton, bonjour. Siko awa sali. Siko yo, yebisaki nani que lelo tu as un programme ya koya et pas maman awa. Même si c'est un petit bébé là qui n'a pas maman. Ye atindi yo yo boy musala parce que tu avais un programme très important ya koya pas maman. C'est ça non? Non tonton. Même si c'est un petit bébé là qui n'a pas le cours. La boya ko sa musala, na sala musala. Mais c'était prévu qu'il faut que les cours n'attendent. La outil cours après cours on donne à la maman. Si on demande rendez-vous non, je m'en dis là. Donc tu veux me dire qu'il y a une mozawana programme après ça que pendant que on a qui n'attend que cours, c'est ça? Et Ernie. Oui, les allées déjà à 9h. 9h. Mais moi des choses comme ça je ne tolère pas. Tu lui donnes beaucoup de respect et au contrôle pas langage non vis-à-vis naïe. Tu peux avoir raison mais un tunenga bolobela nayo et heurter mutema naïe. Alors moi je n'aime pas ça. Non tonton, n'a répondu qu'il m'a dit mais c'est que c'est juste que elle m'a pour écouter qu'on a qu'il cours. Tonton, sous l'on a ajouté ça veut dire tout le monde est bon. Ah, c'est comme quel? Bah on y se voit. Oui, bah ça on a même à Kenda. Ouais, c'est là moi c'est là qui vient. Là c'est là. Ça va bon. Ça va. Pourquoi je respecte? Moi comme ça mais l'invité là qu'on a pas défendre ça. Là c'est là qu'on a assez. Oh, Rama. Bien. Ah, yo, zoga la ke, donc, au moins la ke, ok, donc il a évité. Hein? Neni? Ouais, ça va. Neni comme? Ça va vraiment, ça va. C'est bien. Ato baluka nanu, on a bité. Nana muna muna. Danger. Dans la kuna longwa, ah, on a épisode des grappes propriétaires dans cette terre. Oh, imaginez-moi, moi, c'est un bois épisode, est-ce que maintenant, on a manzaka 250 francs? Manzaka 250 francs. Dans la psycho degré. Oh, bah, j'aime faire koto, bah, on les dit ça.
mais on a comment voulu na comme na mbila na balutambola nde na bandali biso koko tambola bien comprendre yo ko fana ko za bien na pio boy ndumbi kama kulanda o en tout cas ilo kanga na yaki na mwawa vraiment eza pona remercier yo na pour sali pona nga et dans ndimeti ni longa pe na koza pe mutu mo boye na ko bimisa pe loboko na poche na tiki pe mo quelque chose mo boye na ndako vie makambo nga na bekela yo et puis ndenge papa na ngazalaki et puis ko kwea na biso directement oya su kokota na makambo yo eza vraiment merci on a ipona na senga yo so yote et pour remercier la Kirama eza nzambe muta permetaki aske tout mon na yo nazala libaku pona yo ta mususu ya olakisa yo ba musala o mais na peso conseil moko mon cher moni mukilio eza championnat kolukate ke po beta bale moko boye lokola ndeti kaka bale ya Brésil to na Congo yo mona gele pa rebeta gardien de misi ballon pa abwaki kuna nefa makati kaka oela coup de tête avec kindi to kimido le pas to na jemo ya bwaka to welela ya lo wa vi na biso ba jeune ba congolais kota la télé passé la bino papa zaki na bala rebelle papa zaki na banini c'est le passé ça finaé so tali histoire papa abino so bando relater so ka azaki so anor relater anga biso que mon fils moi aussi j'ai souffert na nyoko mana boy na nyoko mana boy tina yo zo ona zo kaka ya ngana lo baka ngati na okoma ministre na mboko kana popo parce que biso kopo ezalo ko héritage ya famille koko na biso asala mobutu manzana ah bon parce que papa wa botinga na libikola libuma ba ya koko na biso babota ba na de mama parce que papa wa botinga entra Kabila le père na nona set et ya kota na Kabila le père yem tendance à ba soda ba généraux nyoso Kabila le père manzaka papa wa botinga ngane na sana ko kenda ko nganga na simba kisa mbongo na ozwati mais son ako simba kisi na ngalisa mutulinzaka nena boy na rêver présidence na on luka tu afati on esa biso sana makila comprendre ngana ko so kisi ne linzaka mutu engala linzaka mutu fana ya mbongo na kozala ngati et puis attention na sali cop nini simba te ngaka kopo ndo zabo ebidali kamna ilia ligamno yela ligamno yela on dirait te mo sauter mba mobile kamoye ligamno oye yebte ke ngaza zemi bolo kwangolo bangolo kwa ebangisa suba tuta yo ebike toi liboso to benga ngolianzi toi mi badel lianzi toi zemi lianzi bo 4 to beta bo kwe sasa nini olungola ngobochina lo babo yozo kati bibelo ingoko ma vitite premier na longoli deuxième na longoli troisième na longoli ingoko msangana omobino basi botalela ba température ya jote yo yeka mbala moko pa jola makansike na abeta na ya obula telefone ngo cha image yo si oela buli mobolo omona TV na ngezali na tchama directement likola valise bilamba yobike seke joza bien organisé petit ngana maboye na bule mara mususu o mazemi so mono lungola ngote lukela ya mungo toro ko selebo zo bebe bilo ngana zana zemi no auto lingala ko bebe ke zemi ona na matrisi mabe j'aime que zemi o mo sine matrisi e ko gaga chalete ni ebiti zongo msabilanga na yo bebe lo moninga na kolongola zemi te mo kaso nzuluka to kufa na pala sino nyama obanga yoka yango bino bolingona bizaka tout le temps makelele pourquoi ya ta petit tamo mbesino beto eli pebi shaka zemde sala oh pas ngo beta mona bato aussi ma vous de raison beta moi si saka na longola ko tsaka na longola ka konzo traso ke baby ozo mo so ke ko ba ya ko speak ni ani kuchi si aussi me pela nzoto mo ndo beba la ngana yo asima problème ni masamela so izala kimia mais ça solo non la mela bula ba yo ko poser ka ni o sa fu ya boni omoni bebelo ko mpana yetu na lembile ko mpana suka mo sini no ngolinga asu bebelo basala
asalini kasi pourtant on pona linga kai mais non comprendre te guti on va bombe tout on va rendre qu'on aille oui voilà masamba ok même ni tona fina na zé et bien basé bilinga na tona longo pon to longo na bébé love oui je sais très bien parce que on sous na deuxième na on a longo la zé on ça ça comment on va ka ba si moi azala awa aibisanga ba nyonso ba chaba bloka ba verni o ba ko ya ka o menga ko ya te kwani eloko nzoto makila fa ndombe wana vraiment na pesi raison ya ko mona vie ko sikana mobali te sona ouais simba o wa bentabois so che mutu base ulandise eloko wana po epesa mwa ba fleur esa lokwa mwa ba rouge à lèvres na bane o kilax simba wa kilax wana e ya ba actualité za ba kilelo vous comprenez comme ça bon to ba beta bongo te boyo sa lolo kaliki ba beta verni boyo ah luka ba te rama wani maele te boyi verni ba beta te boyi osko super kuna bato manzaki pola les hommes ça manzaki bon ça fait misunya ma mais est-ce qu'il faut ça les formes à toquer qui pour formation juive na moni ke vendre mais ba déficit ça oui et ba plomo ezanga zanga on comprend neko ya fi mugo na kutani ni wana ulike apesa ndo tala te ah usage mabe usage mabe na comprendre ka usage mabe yo mo forme kasko manzaka no moizala no soin to atira bango na manzaka moni yanga ndeza tango usali manzaka ono ba nema loba kitoko we bisengai ngama selo msuna beta na posaka nga kosa ngafuna beta masomo nga kosaka nga na yo pe nne na za omoni mera avant salon ni na za na utosa ministre no ok boch lokuta na sana ngelo te na wuti nini ta place na za saba ya na kutano na oyo alikana azani ngona ngaso ya 2500 francs kutani oja upesa pe banyu ona ya quartier ezana solo la pauvreté ngolela saka mutaya sa manzaka nyongo asala manzaka nyongo nani rama yo contact tinga continue yo contact ngape na fandi ana contrôler na bango na luka bango saba ndeka je pese la ngana tout le temps yo songa ka cha esprit na depuis na sabo na tongo ndeka lela ba biloko moi bien pour tala ya kana na peso ba pentabois pour pentabois mtia na actualité ça va nous laisser payer bonne journée donc cha esprit vous les la rater rama seconde nayokaka bavertige yaya so osali lobi osombela bakisi wana o bakomela nga na mela sava bimakambo otela bisaki yo yaya tika okanisa mingi mpo nayolinga obatela mwana ntango abotama ngebi ke nga mpe nazwa ndoi okoma misato nga nangana nakoma na coin wana namoni bato mona chantier wana basala mosala moko okutana na banga kotana notamment letu bafuta 5000 so okoti mwa nini quantité ebele mwa 10 000 so obakisi sous force mwa 15 000 ka bongo kotisa yaya po malgré maboko pasi tanto kitisaki yango olino te bongo mwana ya mapa lelo aleki te ndeni telelo aleki e alekaki na bino te vraiment bongo ofoto ezalaki te na bato naka na ndako abeleli libanda amoni moto obima te ake na ye nakotisa noka ata mwa détour yebike nakosenga bango ata mwa 5 000. Oh les enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas moi qui cherche des enfants quand même. Oh là là. Pourquoi tu veux pas que je puisse mais qu'est-ce que c'est? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Combien de fois je prie? Naza Moutou, je suis une femme. Alors, je suis une femme. On a fait combien de temps? Pourquoi tu me reproches? Non, papa, combien de temps du mois? J'en ai marre de tout ça. Ah bah tu en as marre. J'en ai marre de tes versets bibliques. J'en ai marre de tes morales. Jusqu'à quand? Mais là, tu exagères. Dis, moi je ne vis que de la parole de Dieu. Attends. Je suis conduit par l'esprit de Dieu. Apparemment, tu ne comprends pas ce que moi j'ai besoin. Et non par un bâton, ni par un morceau de bois. Vous comprenez? Si je parle parce que l'enfant, c'est l'homme qui donne. Non, mais non, c'est Dieu qui donne l'enfant. Tu ne peux pas aller à l'apprendre de la Bible. Tu es devenu pécheur, je m'en fous. Oh là, tu t'en fous? Je m'en fous. Alors là, tu n'es plus ma femme, hein? Moi, ma femme doit prier, doit entrer dans ma vision.
Tu connais la souche que nous avons? Nous prions le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je consulte le sang? La chair? Qu'est-ce que tu veux? La seule chose que tu n'as pas souci d'avoir 2 enfants. Ah ben non, non, Dieu ne m'a pas permis de m'inquiéter. C'est comme si c'est moi, c'est moi l'homme, c'est moi une femme qui va porter cet enfant. Tu penses? C'est l'enfant là, c'est pour nous deux. Alors pourquoi me m'intéresse? Dis-moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Satan te réclame. Je comprends. Satan est et je me contrôle, Guy. Allez. Je me contrôle. Ma famille, mes frères, mes cousins, personne ne te met mal à l'aise. Ah bon? Tu es à l'aise. Qui te réclame l'enfant? Je demande pas l'enfant. Allez, allez, non. Je demande pas l'enfant pour ta famille, mais pour moi-même. L'Éternel affermira les pas de l'homme de bien. Et il prend plaisir à savoir. Si je tombe, je ne serai pas... Si toi tu n'arrives pas, demande à Dieu. Demande à Dieu. Ou soit, t'as la vie nayo de Motambola. Moi j'en ai marre de tout ça. Bah passer nayo, mais quand on revoir à mot, essaie de revoir ta vie, ton passé. Hein? T'as la rétroviseur. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi yambo yokota batandaki maputa nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya mibebo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe mosusu te yo nde nzambe nanga